Isaac bakutanaki basololaki bazalaki na temps ya koyebana. Bon nandimi teke bakutanaki mais wana nayebi penza te mais donc kolika kazwaki. Bon kolika kazwaki toza temps ya fiancé ezalaki te makusu ezalaki te donc ayebaki teke soki mama Rebeka ayebi kolamba makusu ayebaki yango te mais eyebanaki deja ka mama Rebeka azalaki malamu. esika mpona bino basa mikolo mbala mosusu mobali oyebi ete so babike se bala mobali oso oyokaja quelque part baponela ye mwasi baponela ye mobali ya nasi nayoka yango emokili siko selo barecherche na yo bato balobaka nini na ntina wana ete o molibala wana shie bapone kutu mobali te estce critique ezali to société elobaka nini na ntina ya libala oyo baponela ye yango. Bon anyway makambo ebele ebimaka mosusu baza mosusu basepelaka mosusu basepelaka te bon eza bongo soki osepeli nango okei osepeli nango te ngamoni tokozonga su na point wana totika wana na likolo suspense. Bon sikoyo tokende na kaya Jacob oti koloba ete Jacob ntango akendaki kobala nani Isaka na akendaki kobala Rachel na Lea n'est-ce pas. Jacob awa nini yango leson nini oza nango olingi koapprendre biso. Bon ye lisusu akendaki kosenga epa baparent ya Lea sikoyo ye akendelaki mpenza Lea te akendelaki Rachel. Rachel balobi azalaki kitoko donc akendelaki ye siko ntango akefuna Rachel condition ya Jacob ya kobala ezalaki fu mwasi aza kitoko ndenge tomonaki na bible exemple ndenge ye alingi asepelaki na Rachel eza teke po mwasi nyonso basalaka kitoko ene mwasi nyonso basalaka kitoko sikoyo oyo mpe bible alobeli ya kitoko bazalaka ozo comprendre mwasi nyonso aza kitoko me koyoka bakoma te koza en tout cas kitoko elekaki mingi donc ntango akomi kuna alobi ye akendelaki Rachel sikoyo bango na ntango wana ezalaki avant yaya bakokoso te yaya te fo ozwa nano yaya osoki ozwi leki yaya baloba aza koloba nini azwi libabe ndenge bango baza koloba na kata donc bayebisaki avant bana il faut atravailler pour 7 ans akomaki mowumbu akotravailler pour 7 ans ntango azwi akomi prêt akozwa mwasi akende kotala basali ye trick au lieu de Rachel ake komona batieli ye Lea aye alobi nga nayelaki Lea bon adi soko olingi yo lisusu travail sur 7 ans. Bon soki na comprendre bien Jacob aza kovanda epai ya noko nayeki ye bana wana bale deux filles wana Rachel na Lea bazalaki bana ya papa moko mama moko n'est-ce pas. Ye nayebi nanga te soki comment tokosukela lelo mpoko lelo oyo yo se oza mpe na basere na yo n'est-ce pas na bacousine. Bon soki baza na ntango ya fiancé oyoki ete mobali nanga oyo fiancé nanga oyo bongo oyoki babruit ke fiancé oyo mobali oyo azalaka su na mwasi mosusu keke pa to na fiancé moko keke pa yo sere na ngai réaction na yo privé eza ndenge nini na ntango ya fiançaille fona vérifie po na ere ya fiancé makambo ebele ebimaka bato contre bazalaka te makambo ebele ka ebimaka wana mosusu mpo kaka bakota mpo oyoko mabuti sikoyo nyonso wana kozala presse ya koyo balobaka ya pas les fumées sans fumée vérifier nanu mpo makambo ebele eleka na ntango ya fiançaille wana donc na ntango oyoki yango fo koverifie nanu. mais sikoyo toza na ka ya Jacob yaya na leki baza ndako moko bayebi ete garçon oyo aza fiancé ya leki na ngai ya petite sœur parce que tozwi ka na yo yo koza na basere na bapetite sœur na bacousine na yo na bagrande sœur sikoyo oyoki mobali oyo alingi kobala yo ye wana aza kobaluka na cousine na yo lisusu. Bon oyo temps ya ezaka wana eza batemps wana mpo bato bazalaki mpena mingi te soki makambo mpo ezali kosalama nayebi nanga te ka na yo tozokende na vie privé na yo sikoyo limbisanga so na touche vie privé c'est biso na émission la vérité na ka na ngai mpo oyo esalamaka te na ka na ngai makambo wana esalamaka mais sikoyo preno ke esalemi ke omoni ke fiancé na yo omitisa fiancé sikoyo c'est preno ke oza na fiancé to oza fa nayebi nanga te preno ke fiancé yeyo aye bongo découvrir ke fiancé ngo aza siko balukaka soit na cousine na yo soit na petite sœur na yo koma kokatela likambo oyo likambo oyo kokatamela ndenge nini ou bien natiki bango bacontinue nga na kokende kobala tokozala ne mobali moko te bien sikoyo nazongeli yo raison na pose o question na nayeba mpe Rachel na Lea bazalaki yaya na leki n'est-ce pas elingi koloba ete possibilité ya ntango Jacob asili kobala bango mibale ya bombanda ezalaki marie baza yaya na leki ene ekozala oyina na ekozala donc elingi koloba ete na ntango ya fiançaille
Léa ba changer na place ya petite sœur ne abali Joseph Jacob mutaliboso. Rachel atikalaki nini? Célibataire te. Est-ce que Rachel ayebaki te ke ya elle ja assuré yo bonga oyo ke Marie ombale oyo alininga eme he. Na lina ngo na via bombanda te. Si tu contre grand sœur nanga. Wana frère en tout cas pour oyo solo besa ya tanya kala wana mata. Donc solo so pesa ngana na kota na makana. Mais motema ya mutezaka motema n'est-ce bien. Teo za ko continuer. Ngai mama ani nazaka ko poser ba question na pona me kampe ko yeba ba exemple yo sili ko pesa ba fiançailles oyo zali modèle na Bible. Et que zali nini? Raison na poser ba question oyo c'est parce que Rebecca na Isaac bazalaki ba fiancé te. Mais ba ko lukela mwasi ya Isaac. Et puis bamoni Rebecca amona ni. Condition ya fiançailles ezate awa sinon que libala immédiatement esalemi. Mobali ya ye atali mwasi oh asepeli na ye motema oh. Mwasi pa moni Isaac oh yeyo pena motema nsa nini elingaki. Dès la pose la question, est-ce que la société na biso, na vie na yo, na bunkulu na biso, aussi okuta na kawe ezali ke mwasi oyo azoke na libala ya mobali oyo bayeba ni pete. Batu na mokili baza koloba nini? Nde biloko toko debate ndeko na ngai. Ya mibale pe na ye awa, o fiancé na nga oyo nalingi ye. Kasi na yo kele pe ba bruit, abalokaka na mobali mususu, abalokaka na mwasi mususu. Est-ce que fiançailles oyo nakata yango tona continuer ndeko na ngai oyo pe ezali sujet toko débattre na émission oyo ya la vérité concernant nini célibataire. Mais maman ni abanza poser la question bongo ka roi David olingo yeba pe comment yepa balelaka n'est-ce pas tikana yebi sote roi David mwasi na liboso mwana ya nani mwana ya roi Saoul azwaka d'une façon officielle ezalaka promesse ete oyo nyonso akokende kobundisa bafilistin a gagner akozwa cadeau bali ba cadeau yango nakopesa ye jeune fille na ngai mwana ngai ya liboso ya nini ya mwasi ndende mwana roi David ye mutaganaki ye he olobaki wa ya kolonga bitumba oyo akozwa nini mwana yo ya mwasi ngai ko na ye pesa ngai nani mwasi na ngai ndende mwana roi David azwaki nani azwaki mwasi na liboso d'une façon officielle mwana ya roi David roi Saoul. Oui, si tu as un Saoul, tu as David. Tu as un c'est toujours nani. Moi, je contre papa n'est pas sauvé ni intérêt à l'hypothèse na mobile na ye. Merci. Merci comme maman ali o uti ko pesa ba cas positif o to iko mona ke fiançailles to monia na Bible. O pesa suka ya Joseph, n'est-ce pas? Joseph o ya nani ya papa ya kole so mabele o, n'est-ce pas? Yepe lisusu ta ya fiançailles to ta ya na Bible ezalaki. Ete atushaki nzoto ya Marie te. Marie azalaki vierge tanga ye kozwa zemi ya nkolo Yesu. Zemi ya molimo mosantu. Ndeto ye komona ete baka oyo sili kopesa ba modele oyo biso ba crédit oyo kolanda ya voie normale ya koma mwasi na mobali bakoyi kusangana sanke babala libala neti ya nani? Ya nzila nzenga. Libala ya nzila nzenga ya Adam na Eva. N'est-ce pas? Yeah. Merci. Kasi avant de venir sur deuxième réponse maman ani lelo ba réponse ko sala mingi te nazala mwa mutuna ya muke eso iko pesa ngai ka oya mama bala pe sale mi oyo ezalete fiançailles yango eke d'une façon normale te eke na ya nzila nzenga obe ya kopata kana bon soki natali na Bible neti ya Salomo roi Salomo you know tango azali kozwa basi oyo aba you know aba étranger wana oui puis na Samson tango azwaki Dalida wana oui. One is like Let's go, n'est-ce pas? Et boka Esaú. Esaú lisusu. Yeah. Merci bandeko na banza bakao to sto lobe ojana na émission ça les mariages mais zaka kozonga parce que kobosa na te. Muntu ava abala ifale kana stage kozala nini célibataire. Biso nyonso na vie moko ta ko baita bala bonga leka na stage ya célibataire. Okoya komona te muntu obeli kombo ya Esaú. Mwana oba parana balingeke mingi kasi tanga komona na poya ko bala. Azala kozwa décision na ye pona koluka nini basi nyonso alingi kobala selon bokano na ye etokolobela yango koma Esaú akendaki koluka basi na ndenge na ye epu na suka akutanaki Samson mpe mama ani osili kopesaka Samson lisusu azalaki mokonzi azali mpe moto makasi me bali baerere asala na vi na ye ya kozanga koyokela bakulutu bakolo bamatwasi n'est-ce pas
Bino besingo banando kena ukata mabala na bino. Mankaza kanda. Mkazi akanda. Ngabo zawe